pourquoi moko soki alingi makasia komo bwakisa oyo ye molongani na ye pourcentage à lave bo mama na motema nanga ya tedu mukandilo okolelanga benwilile gabone okolelanga batu bata TV ba comprendre que jeune boyemba kia mopati bimaze alakanzala mibali mitema mikobeta wana ya mama ite mama bolingo ngana yetokanga na libanga Chérie Maria lelo nakomi pasta panayo pona zanginde mosolo ya basani le temps passé bapasi nyonso yo namona panayo Christian Tongwe. Fidèle internaute, bonjour, bonsoir, ça dépend l'heure où vous êtes à la Bisso. Vous êtes à Paris, vous êtes à Belgique, Londres, Suisse, Canada, États-Unis, partout dans le monde où vous êtes scotché, branché 5 sur 5 dans le cadre de Flash Télévision, chaîne Openza et P. Sarabino, toujours d'actualité, Nengezalaraya bien. Et vous continuez vraiment toujours, il y a qu'à s'abonner vraiment dans le cadre de la chaîne Abisso et que ça, la Bisso vraiment, Malam Omingela, je salue tous les internautes vraiment bazar branché. Là, je vois les boss des boss, Bobo Kisenda, Balobi Maison Palme d'Or et Angone Makambu, Maison Nangmatete, Ezaka Moko, Nangilema 58, c'est ce qu'on a vraiment. Beaucoup de Babilo quoi bien vraiment aux ala des sites. Et je salue aussi Sandra Fouakantou, Balobi Mosa Pembe, Nakati à Maison Palme d'Or. Et je salue aussi celui qu'on appelle Sadi Michel, les boss Sadi Michel. Balobi bana poto bana kin vraiment olingo zo mon pépé bien vraiment ya kitoko en tout cas balobi andro ezaka moko flat hotel résidence mini-ville les a nare mundabi na commune na munga fula donc soko zaka na matadi kibala ozu babiso zo kende vers mitendi kasangulu mbetseke donc osaka ba kitsuka na are mundabi donc romona flat hotel les awana ba chambre bien restaurant olingi pendo olia bien omela bien en tout cas na bino bana poto bobi pour le séjour na bino na Kinshasa boya na flat hotel résidence mini-ville. Et je profite aussi de saluer mon vieux Bianco Ngantui papa na Chacha il est pas à brancher en train de suivre cette émission docteur de docteur Christian Kakula il est à brancher et sans oublier le chef de l'entreprise du big boss David Kanyama Béton depuis les ISA et son épouse Mamami Kinda et les enfants à la maison, il y a Binopé, il y a vraiment de salutations. Et derrière la caméra, la personne qui assure la réalisation de cette émission, lui, c'est Dieu merci Mayemba coach. Bien de coach na bango tout, il est vraiment à Simba Penza donc la réalisation surtout il y a des cam flash et télévision en tout cas coup de chapeau na yo pour na musala toujours continuer na kata des cam flash télévision. Encore une fois, fidèles internautes, soyez les bienvenus dans votre émission Pyramide culturelle avec votre humble présentateur Christian Tongo, le tenant de la presse qui est devant vous pour présenter cette émission. Je reçois aujourd'hui un artiste musicien talentueux OP Azako Salape Musala Naye Malamu Azako Evre Penza Malamu Ye Penza Pe Nangakito Zalaneto Betane Masolo vraiment lelo. Il s'agit de Énergie Savère Moko Oyakati Cap Music et pas ya LBG Cappuccino les Bogards tous abongona mission na soldat na ye openda to beta masolo kande zaradie merci fongolanga déjà pour que na yamba yangai Énergie Savère balobi moi mobalo penza azana na voix moko donc na yebité il est déjà à côté de moi on va passer déjà ba salutation na ye salut Énergie Savère bon week-end. Ouais bon week-end à toi aussi Christian Tongo et puis na pesi mbote na ba bande réunion so balanda biso na minute partout monde entier donc oza DKM flash batala on partout na pesi mbote na famille na ngai famille nguma na pesi mbote na mes vrai donc et puis na ba fan surtout ya Cap Musique pourquoi pas ya ngamo ko Énergie Glody Savère mikolo rabenga ngame c'est IGF donc ba chanteur tout ba ko ça son royemba ba demi-temps ba fausse note donc ngane no voilà et puis mais c'est Vaseline pe ngai oh ouais j'étais migolo on a blagué sur la vaseline on s'en la vaseline non c'est une facilité ah ouais ah bon ouais
koyemba na facilité, voyage na facilité, tongo na facilité, tout ça a des KM Flash, tout ça émission, la place mora bien, donc Palme d'Or, vraiment. On a CPL fort, donc rien à dire. Donc Cap Musique super en forme. Il y a des représentants. Parmi les représentants, il y a Cap Puccino, il y a Cap Musique, Énergie, Zawasek déjà. Maram tout ça bien. La énergie, merci parce que vous avez déjà un cas de Cap Flash Télévision, tout bétara ma sondé à la bonne c'est Cap Musique en haut, tout le monde qui bolança qui générique CNC, tu évites ça dans quatre albums mais bon et qui n'est pas né parce que bah générique ils sont bêtes, tous ont eu comme à lire et à CNC, tout le monde a bien ndeti et ça bien né. Ouais, CNC ça générique qui n'a biso tous ont car dans quatre albums boom. Oh mon qu'on appelle ça qui biso bah chanteur bah nzembo tout ce qui a sous-titre mort to bimisaki na cadre bi kaya mo kini za la raso et cinq bah générique bi ne peut moi générique et ça la moi je suis en ninga mabele quoi mais sauf qu'ils ont s'est comporté dans bien bah tout ba kota na chaîne ya mokonzi el bidjo officiel bah kota la yango nyonso na ba rumba bio logo la ba berceau ba okolela ngai ba Cilia ezapene bi intemporel ba omona donc générique ezapena bien promotion qui toko sauf ka qui nga na animateur té donc nga za chanter. Merci énergie aux chanteurs mais avant maintenant tout côté na fi formation na biso na linga pena ba internaute ba découvrir du sous talent ba découvrir penza mi sala pena suke zaka ndeka to lobeli yango o sala bango plaisir na eloko mo vraiment sepelisa mingi Eder Ngoya vieux chinois mais c'est l'artiste au Pazo Landanga et c'est pena Kevin Mbadou mon pote de tous les temps de tous les jours et c'est penza Wata Kimpo les magma na Lufu et ça pena plaisir na ba internaute tenir surtout à des KM Flash Télévision. Ouais, on a payé ça la plaisir na mon vieux Yannick, capitaine Yannick Ndembe, na Regini, on a payé Bambote Belé, Mikolo tout ça na système ya. Ngai mpuku nazo samba na tribunal na banyawe eske na kolonga procès oyo ya moto na linga Marlon Kiama mama Tania Girgise bibishe makaya oyebisa na le fils makaya bosala ngai te Cherosili singa mayele ana komyoluko na banga oyo nyonso tu tozalaki osala kukule yozomona nano te et pourtant bolingo elekaki vitesse koleka ata fize le fils makaya mon oncle. Ouais, tout ça pe nabite fulelo na otomboka mabe tongo pona moni batu balinga basangisa lokwa mafuta na mai. Mais nabi que tous ces messieurs bandits si quand tout solo les belés. Vraiment tout solo là. Tout le monde qui bon tout bien bango ba koko na yo, ba teki ko sangana. Concert il y a réunification et bêta maki le 30 juin. Tout le monde qui peut me suspecter qui na Pullman il y a le 9 réunification wana. Oyo ba koko na yo, il y a wingé basali. Énergie s'avère est-ce que Lilo Beza à propos de la réunification, on a dit que ouais, le lobego sangate. Et là, on a salami, on a donc zela, on a zela qui ont kufa. Na ba c'est tandagité ba botami ba yo kutango donc ça li bien ya mona ba koko na biso ba koko na biso ba sangani ba beti et puis bazo beta talaka esangisi na bana ba sangani na bana ba sangani donc ça pena exemple moko ya Rolanda na biso pe ba oyo pe toujours na lokolo yango ya miziki nga kuna zo linga suka bongo te atape ya ndenge susu ya cheko kona biso ya ranson ya ba musicien tout ya maison mère pe susu ça la mais susu ça la bien donc le on a pena déjà tongo donc un yoka ki yango ba sangana déjà ça la ki da bien et ndeka président Jiba Zolo ba monde ba redémarrer monde quoi donc ça la ki bien ma casse félicitations na ba père na biso na ba koko na biso et ça la raté pour na temps yoka donc ça la pena
pour na libela so esengi wenge 4x4 beta babengi bango bazui le chocho na bango babeti donc ngai salenga bien Nicolas Saki il faut bomoko ezonga pour force ya musique na biso susu bima le susu na minute na monde ebike ba congolais na ndule na bité ba mina ba leki biso na minute pour partout tout ça ba bon luka ba yemba lingala et ça ba grâce ka ya ba force donc tout sangana ya on dit ça là qui tout c'est flammé le sous ma casse donc pour des chapeaux il y a ba koko na biso mapena koko na bino énergie mais ça biso bien de bosangana qui donc bon on est bien merci beaucoup na bino nyonso donc ouais merci énergie toi qui est vraiment bien mais tout le monde qui na kata concert wana ba surprise ça qui mingi tout le monde qui a hérité Watanabe Goga ou pensa pe batisa qui peut tour de contrôle comment na ye na podium et ça là qui yo penandeni na take koko ya wingi de comment na président héritier bon il y a ma bête dans une stratégie ya ba ministère badaki na mo bien na sa podium wana mais tina mabenga pe président héritier c'est que les années stratégie na bon ba sala ki ba ebi tina linko le baté que le benga ki président héritier comme si enda leki ba soda nyonso ya wenge ba yemba na wenge BCBG maison mère tout tonia non donc ils en ont bon côté quoi donc benga ki héritier ko benga ba soliste me pas beta ki on a moi Sarah Solo il est pas ça là na mon appel ingénieur na biso moro ingénieur ça coûte ingénieur il me doit beta clavier on a azala pe écouter na wenge donc il y a no rende moro quoi il y a no gravité tout total pe na Pullman président Bill Clinton azala qui na j'entends ici président j'entends pe bazala qui on a donc mais après concert tout le monde qui bana nyonso pe oyo et baleka na wenge ba yaki wana ba Bill Clinton ba ko se réunir pe na kati ya place à répétition place où il a répétaka tout le monde qui héritier azala ki wana ba Jani ba tu venez belé ba babindombe ba yaki mais absence il y a président Nabino Capuchino les Boga na place wana est-ce que y a pas Sengela était pas y a pe wana à rendre un peu moins sincère na ne siko pas les cas ouais non profiter pe mbala moro donc il y a liboso ku fana remixer mon continent Capuchino Rambo de Big Size Papa Bio sa microbe motema ya mama Zizel Barwani Christian Tongo moni tant que vous avez formé vous avez sous-informé il y a qui a raté tu peux sur la buena yete avec na Paris na minute sur azasko na Kenya fosco aya akita kini poto banda ba concert na biso ya de ba kermesse zo betama donc il en bref il y a avec na kinité Zelesco ninga zo ya kini boye pour na bi ke bossa émission na mon conduit autour question ou ça peut na réponse na yo on y a parlé na ye yaza batutu ba yebi ke les boga za mona wera mtasali abimisi ma mtu azwe na est ayene na ninga ba kini awa donc na ninga batu bazo kende répétition ya maison mère les a mabete on les a parlé mais oyanga chef azali ki pété azali na mikili azozo ngandi mikolo ndi poto banda mambo cap musique et puis félicitations pe na mona ki président na Jani JJ Bishop wana pe na za père na ngape ba bon séjour ni na kata ya Congo wa Kinshasa donc via Zongi donc il voit Marambutu na pesi ba mbote belé mobali ya Mamiyu Boindombe papa na Pamiyu donc en bref mokonzi Capuchino le Boga ye depuis wenge 84 beta kiti lelo azai na ndinga mikili banini seconde à peine nde azoya kini pona makambo énergie s'avère combien des années déjà na kati ya Cap Musique depuis 2018 donc maintenant la quota président biso Fachi père au pouvoir ba série wana ya élection en 2018 non tilelo donc 18 19 20 non qui ba 3 ans je pense 3 ans na Cap Musique depuis Ozawana l'avantage nino déjà aux huit pembeni ya les Bogards pendant 3 ans au Sali nino aux huit comme bénéfice déjà na katia mouvement ouais bénéfice net na bien matériel na rôle baté pour les gens en privé on mama mukili to kutaki on peut to tika na bisongo quoi mais na ndenge no ya musique na bénéficier na mambo belé lelo énergie na motambola pe na nzela artiste énergie artiste Capuchino
mutazo kabila yo tam sope na facilité mutpe na poto amoni yo kaka boya tindelo pe code et puis tactique à G à marambo pe ya koyemba quoi moni amo to yaki orchestre to tena na orchestre mususu tactique mususu ezala ki penate yo ya ba concert na nga quartier mona ndé nazalaka na pesa rapport na zongo na cap musique formation ya makasi ya koyemba lisusu ko bina lisusu koyemba ndé ko bina. On comprend koyemba ko bina et puis faut à la bio lisusu. Donc il a bénéficié de mon bébé donc oh ezaki ma matériel pour le matériel pour le bâti pour le maman mukili tout on a té na ndenge pena musique ngamour na miyebi ke vraiment na bénéficié et puis na bénéficié na bilo ebele donc surtout lobby to bandela mukili énergie saveur olinga za la pena misiana to olinga koyemba l'orchestre nani to bandela mukili to bandela mukili si c'était à refaire te wana no zaka artiste mais non senga na nzamba na za ingénieur artiste aux ingénieur ndeni au cas ingénieur pas artiste mais c'est comme arrangeur quoi ingénieur c'est ingénieur artiste pas artiste t'es ingénieur pas artiste c'est à refaire yoko lingo za la nani aux la musicien aux l'ingénieur tous à la nani un ingénieur ayemba ka ingénieur mo ayemba do beta guitare do sa banzembu basuma mbutu yango ana pena disco na so ki baba sala ba bandela muki eni ko lobaki so ba pon biso to suika eza don eye na zo chanson tangela on tende ba masa ba kenda na ba inas ah donc aux la musicien donc ba arrangeur bateau ba simple jazz ouais nani mo bon mais le coup là tout ça qui peut na chanson na ti et en tout ça là on a ndingi ou dans nzamba tracha atrasaka chemin énergie za la bouillon tout ça là mais le lot en tant que surtout tout le la na évolution ndenge tout mon évolution pe ba mission mususu mais apparemment bino na cap musique moi pena makambo za okanga trop Ambo kangameza nande expliquez-moi moi bien à par rapport à avantage non tout le monde peut ba mission mususu ndeti par rapport tout le monde mission ya ba igebi na filet tant tout le monde ba fambiora ma position tout capé ba voyage et bon qui peut international tant tout le monde ba Michel petit filet tout le monde mastananga mususu nani kombo kimi mais ça ko évoluer pensa bien par rapport à ba mission à Cap Musique bon sauf karande qui ba mission tangi ba kombo na net ba mission orchestre na ti ba orchestre na ba pina na ba bangote tant suna ba bilongi na ba kombo no ne ba ti to ngala nginda ba mission to lika ba RTGA ba limbisa on otanga ba kombo ba chaîne tout le monde on ba sala kana bana ba lote bana normal kabui bah oh mais je te dis la vérité non bah même normal so ba voyage biso de voyage il peut que voyage on ça semble biso de voyage jaka bino ba national mais bon qui est international to kinda international so ebité ba tout na ba ebisa international ezateka ki faut bokende poto toi na der aéroport il y a national international bo matana international bo ke poto te mais voyage moi pays Afrique mais et kindarana dans vol international. Donc, tu voyages déjà. Et puis, on a bien expliqué bien mon année. Gaz, mitouka. Gaz, bon, gaz, on a eu bonté. On a eu bonté, on a habité, bon, on a habité, parce que c'est un bilan, il y a un monde à la combo, on a bon. Et puis, famille, on a habité. Tant que j'ai restarté, Jérôme. Tant que l'on a habité, combo, parce que c'est un petit filet. Michel petit filet. Azala, vinga ebika bina filet. Ah, tu na zo chance te ya oyeba ba kombo net ya ba mission ya président bina filet parce qu'ils zenga donc Babylone na oyeba so te ba photo na ah te ina ebi. Mais kolobate so ba ni baza so inde ni terrain l'autre. Biso to kuta na ba chaîne l'autre moi pe énergie nga écouter fina nga été fondi mate ku ndengo lobala. Donc tourner la page quoi. Mais par rapport à l'avancement, par rapport à la vitesse de apparemment bino na Cap Musique vous un peu coincé tu habites nini kaka ils ont 12 car ya wengene et kanga bino to nini non toi coincé tout à l'aise tout ça ça n'a absolument tout comme tu les appelles toi coincé na ton on a comprendre était coincé on a ni ça clair non habite coincé na
tu peux par rapport à esprit Wenge Karatoni parce que même à les Canadiens d'émission, vous avez un peu réservé, mais par rapport à avantage, les promotion, mais bien on a cap musique, les Alapéens c'est comme si vous avez un peu réservé, charisme, caca, n'habitez ça ni. Bon, n'habitez que les Canadiens, le bâtiment sous frère, sous soi. Nga pena ti to solana bato poto ba komela ngai mo ma code banini po batala nga mingi na ba TV na ba émission internet siboué donc to linga net nga na ligara to ligara TV na ligara TV na ba chaîne nyoso yebio na ligara TV za to ligara pour ba actualité za tika OK pour ça liste moulayi ya ba kombo le belo te bano bande ko boa kingani na boa ki fait Robert Luanga na Manchester le fils Makaya boy oh Emani Kevani Nicole Bacharge na Braza te faut y ça message donc ton biso toi na biso boulot na biso za tout ça là pour toi avancer toi percer toi percer les sous obi ke ba percer biso banzembu ton to beta œuvre on a déjà au réaliser déjà des projets na cap musique ba œuvre za yo o pena président na bino apesa yo ke yango na yango ezani ba solo voko et ba solo voko pour biso ngana cap musique ba mission so ba longwa biso to redémarrer orchestre et c'est que nzembu mo wana na ba berceau tout ça ba vocal na beta vocal ya il n'y a pas le plus grand amour Patrick il mangeait de donner sa vie pour ce que l'on aime bayo balobaka tika baloba atinae Salomo ben Salomo motema mama social atinae mon sunya jeunesse samboka ye Jean-Marie Sapou Patrick Adima Cécile Ngangala Johnny Luba Tina Ngengele Amuna Komblenga Komisinga ere on comprend troisième tu mbela mama Tina Ngengele motema ya Ben Salomo baza en Amérique wala de ngwana ukoboma okolela ngai te okolela ngai ndesko mususu ona ya mais ça yote ba vocal londe ça wana mais nzembu na yote te neti auto yima berso na nzembu ya yimo mokonzi apesi biso ba ba vocal okolela ngai za chant o eza na disque bino chaka ba vocal mais ba nzembu boy namte kasi ba pesi so ba nzembu kasi tout solo là ba pesi so ba nzembu parce que na nzembu ya mutu moko ba o bima okolela ngai ya soliste ndesenga ke quelques personnes sont battues vocal. Vous comprenez ça? Non, okolela ngai. Na okolela ngai na vocal. L'amour est engagé. Pourquoi mon corps sokelingi makasia? Comme bois qui s'en yaye molonga nina ye. Pourcentage à la verbe maman na motema nanga. Ya te di mukandila. Okolelanga ben wilile gabonais okolelanga batu bata TV ba comprendre que eh jeune boyemba on comprend te ay boyemba au moins ba commentaire yo moko donc na émission na sengi pena mais vrai partout boza bo commenter ngai ba mi kota boyemba ça problème te mais to lingide bo fungwama boko ma ba mission wana pende bo komi bandeni ça moi na nati ngala bon sikongana na salité na mabe on salité mais standing o bango ba komi nango vitesse net ya nini na comprendre standing yo lo ba standing eza net ya nini standing ani lo baza clair ngana mona standing to mona bon on est on peut musana biso ba journaliste tout ça to ben betara li ba masolo ya ba jeune wana to beta solo bango te solo là te lo quoi te oza pyramide culturelle to beta masolo ndezala voilà te lo quoi te biso to na biso pepele to calme na ndenge ya cap musique donc bango pe bana ndenge na baba bunda na ndenge na bango moni ki na sepela na président na bango pe pour moi poli envers président na biso ba mission na bango net wana ba mission na bango ndi wana ndi na iba bango ndi ti surtout ba kombo na iba ti quoi ba les excuser ngai quoi so ba mission ni oyo kangana na bango o pe beta mboka e orchestre wana o kangana na mission ya orchestre wana talaka na lobi ke na ibi bango ti na ndenge pena boto kutana na émission tant soit akuti yo pena tibu na ndenge pena zalaka kuti batu baza mais atana nga moto to ebele ata bonjour pa mba ebo pesa te quoi donc le to zaka bon na ndenge mabete na sura pena na bango te na ndenge oswa na te tant so pe to ebani te na bango
yango tosololaka te mais eza te ki toyaba na guerre toyaba mbanda nayebi kaka tokosololaka kaka parce que wenge etei bino non wenge etei bino lelo wenge se réunir alors pourquoi pas bino musicien même ata ya l'autre côté wana bosangana bozala peta bomoko omoteke ça appelle omoko bien oh tout ça wenge ça clan biso ko sangana sens te que beaucoup masuki ndenge nini boyemba non na ça c'est union bozala uni bozala l'esprit moko toi la prendre toi binemite l'autre mais ça va na quartier mutuma welo te autant so sepela na epé mais non besoin de chance sur la té donc eza bon ya bon ngai ko compara ngana bango te so na bandenge ni tenga na énergie na bandenge na bandenge na bango na sama na ngai bango sama na bango abeta pa cappuccino liboga rambodi big size hein rambodi otala fi mana rambodi mais ba charge petit lelo pe banda lobama banda to lobi ba charge to mona ngo pe kala te do nyoso ka to lobate ba charge nzembo oui nzembo ba charge la c'est appel na ba tout ba otala biso na des camouflage nga artiste et nos frères énergie Glody Saveur hein mais c'est Vaseline les bogards appellent ça biso banzembo na album boom donc ils ont senga yum toujours tala ngai nazo yimba nzembo ngo siku soko sepel na nzembo obengi Christian Tongo to na numéro nazo pesa po nzembo ekoma ya yo moni les bogards olinga te ki énergie aina moi vienne moi quartier moi boye net Patrick Kadima to trésor mbungu docteur papa na très ya ene pas les bogards président vient ngai abina yemba les bogards andi maga po viona ça ça avancer apeso molo mo ya olinga mission fata bien muto olinga yemba abayemba bosoli na canal na yemo leader ndenge leader olinga osala makambu pa musicien na nzembo comme non ya yo on comprend ya olinga te ya za posa souci bana na ba petit na ya te ki moi vieux moi le droit da 47 pire veno habite petit fois manga ya alors moi c'est sur avancer ya ni mutu mo bena logique aye ba solo li nzembo te kanzembo combien elle comme chombo Tongo mama elle comme chombo ma patrie est quoi na ngote ma patrie est quoi te donc elle comme li solo bana poto ba ebele bana Amérique baza bana Luanda bata mbongo baza ba jeune pe baza côté que lango pe si ba ba côté que lango pe Kanyama pe David Kanyama côté que lango pe Blaise Anza bien Blaise Anza danser vraiment eza nzembo tata ce que yo ce que texte nzembo skelete tambolaka te esengaka mai makila pe misuni calcula lave comme négatif et comme y aurait foulé bas désir ya senti mananga ba tendresse comme détresse affection comme affection chérie bolingo nanga comme otelengana nazwi kizunguzungu na melelo côté maman a ce que changer et comme déta na mi bobenga ye mokwa ya koswanyenga akotala ndenge natikali eskeleta pamba sepona bolingo na yo Sara Mongula patrona yo teki ngai na susi tababo moi na nganda ozakier tababo moi na nganda taba zoita moninga na yebiki azokufa aliakata matiti ya pembeni ye roda kubo tikinga na programa nzala soki yebaki ke okokende papa dilane nalingaki nasala provision ya babizu na batendresse bona donisa compte bancaire na bosana piaka souci ya kolela na moi na butu na tanga ba plafond ngaye na butu na tanga ba plafond ya zadio kalamaya kotikanga na posa te tongo na tondi nanu yo te tongo ne me fais pas ça papa dilane bolingo banane kodime bolingo bana mapasa libela mama ata ebimi makwanza beba boya jamais comme lango oh beba boya jamais comme lango a échanger sous vous comprenez la personne na pesi kaka ba doit comprendre les textes en nzembo dans nzembo za yango wana waza pour nzembo comme aye donc tout peut ça numéro a obengi donc pour na yebi des crème flash ba doit tala yango partout hein partout dans le monde tant mususu après kaka émission yo ba appelle qui kota na système ouais énergie saveur monsieur Vaseline pourquoi on nomme monsieur Vaseline
bisolongo vaseline idongwana elonde ni pesa comme vaseline. Ouais, vaseline. La vaseline nous en nini. Oh la vaseline est bien vaseline les années si ndeto na elanga boy. Vaseline dia muso na ba est ba malila une 4 ba mbebo. Ba c'est la scoming vaseline, ils ont traité lèvres. Donc nous on a facilité quoi. Donc nous on a facilité et puis nous on a client en Zimbo on a des crèmes flash na facilité donc hein n'a foutu. Ouais, énergie vaseline mais c'est IGF, énergie s'avère toujours donc mais c'est IGF au kanga banani. Alors kanga ba faux chanteur tout ba l'écran na ba émission ba yemba ba fausse note ba demi-ton. Ngana panda te na lobby déjà. Na lobby. Mais c'est l'IGF. Alors qu'on a un faux chanteur. Quel chanteur déjà a arrêté? Bah chanteur on a arrêté déjà. Oh ciblé faux chanteur. Christian Tongo am ta polémique. Ngana vandana webi ke ngana vandana venanga Jani. Ngana na venanga I Alexandre Bataxi en bibélé donc soko yeba moyo yemba rokosa ngana timbela na bengo na bengo kana chombo ya webi ke wembe bien te faut qu'il masuba mbangu ba pompage pour émission na ser wana so ka boué na kangayo. Oh te merci énergie vraiment pour nos conseils vraiment merci mon frère ngana yoka conseil vraiment na ça on a qui masuba mbangu mabete oh ba yoki opepe la PTP de lobi ba yoki opepe Bayokate, mais c'est IGF. Quand on a Jan, on Jan, vient en Aïe, donc à Mikonole la vie m'a bien voix. Vraiment, nalinga kayo, sokolingi na yo, ngaito, kwazanga yo, nakoma mo cuisine kolamba na kozika, baninga desado basanferme na ndako, liberté. Comprendre. Au moins, le blabla ça ok. Là, toujours dans notre. Boss, ça. Eh. Qui j'ai François. Na okango mabe donc il aime ça yo tongo. Mais c'est léger. Fidèle internaute, comme a fait la solo na biso là, je profite aussi de saluer mon vieux Germain Loutadi là, balobi mon kondi na bango vraiment, sous mon kondi lobi kanga c'est que kanga, mon vieux Germain Loutadi là, je salue aussi le président Patrick Mimounou, balobi président ya bana Roma Center, mon président yayo penza yango wana président Patrick Mimounou na maman Patricia nandaku donc Yabino Penza Yangwana énergie tout le monde a arrivé il y a Adjani partout azoli kana émission aza fier ya kotanga kombo ya Glody énergie na émission to le kana mwana oyo ye abimisa mais ngana zoka moi koyoka Adjani qui abimisa Glody énergie mais pourtant mo Glody énergie atikala koloba ngote na be missionné surtout ya leka ke aza œuvre aza mwana oya uti pa Adjani. Je sais pas pourquoi tu cachais ça. Ouais, Christian Tongo tam suyonde tam so yebaraté et puis ngande babotilanga na tikala koloba tekilo mo tam susu na imba danser tinatsika ko on dit pas bato oui imba bien oui because ça propre parce que ngalinga boyo tuni question yo mutuni question na yo eza banzela kaka ba mono wesa zuwa te eza banzela ba misiende ba likarava akoma na orchestre yo azaki na dai pena ba musique ya quartier na kona kenda ki ngana yemba pa vena nga Cecile na yemba pa vena nga Jorkef que son nom repose en paix avec na lemba terminus wana na pesi bana terminus mbote CG nanga kala Armel Lutumba na pesi mbote na yemba pa vena arc-en-ciel Zola ancien chanteur ya Marie-Paul na yemba pa na yembi pe na Adjani ezara banzela donc o azana tembe à côté na YouTube a beti chanson pétrole ya Adjani ya Djidja mon nzembu to yemba na c'est tout so via zo tanga kombo na nga bon na fier nyoso po a comprenant à mon que moi na akoli azosa msana sérieux et puis azapena bon pour yaza wengia na 12 akotanga pete akotanga ne bata mwana mo atana kisantu mais so azotanga ngai c'est que
merci na PV na PCV pe na ba merci bilé na nga reconnaître petit na donc tara na long les loga V5 nga na zara na vie na vana to lire na vie après ça ba tactique il faut bouiller il faut yemba bouiller il faut ça bouiller donc vous comprenez et ça lorsqu'on est tango jani autant on va glodi par-ci par-là glodi énergie est-ce que peut-être abimisa na nubana te glodi énergie ndeka wana ndeka rande yango sali ba plaisir toneni bon moi na liboso a jani dans ngait yemo e ba tunaki tangata mwana moko tangaka petit na glodi énergie abetaka pa cappuccino le boga ngai ndeba so ba leki na ngai ngandi yana bango ngandi yana bango malgré tout na cap musique par Rambodé place sous na formation na sous formation ya makasi donc ils appena ba moni ba vina sur le roi ba cessé ya imba ba président Ferry ya imba na président la Coste so tanga kombono bo c'est que à moni petit vraiment aza artiste aza une étoile aza bon donc on a passé toujours ba merci Belo on a venanga to sur la rana hier mon op ve na elo retina talo mais moi bika moi ba sky moi ezawa na memeli vata ba sky banini ve yo on ebele ko lekanga banini mais muki ko ta analyse soutien assez wana bina venanga donc fait ba mbote place aza ado ça maramune kalate bo moi pas bimsa maramune voilà énergie qui est ton idole nous ala nan pe nandoule nganzambe ngande idole na ngai ngande sko nasangisa kaka nando travailler ba bloko ya ba vocal ya ba presque belé à likolo na tout na roma na notes o ya tuta pona fongwama on comprend parce que un ayemba rappel mutum so absent ayemba lo intel mutum so bi na ayemba lo intel wana mususu ayemba lo intel wana sko au mixa sko combien de personnes kotanga ba kombonde toyeba ya pyramide culturelle toyeba au mixa combien to kwetondi yonzo to maze na mona moto nini na meka na yo te motema na ngai tondi motambo na yo bapekisa batikala na sonyo mobimba ya moto etonda nyonso na bote aleka nzela bato banso bakobaluka tabulei bandako botala maze na lineti leki ya mopati bimaze aleka nzela mibali mitema mikobeta mwana ya mama ite mama bolingo nga na ye tokanga na libanga Chérie Maria, lelo nakomi pasta e panayo pona zanginde mosolo ya basani le temps passé ma pasi nyonso yo namona panayo Christian Tongwe tigana bo atama sana baron baroza na changu mon vieux Patrick qui mange Sarah Mongula patron na nzembu ya ngwana mère sulula ozwa nzembu na yo angai yo mo zo mixer bango na sisa bango nyoso te tangila ngaka ba kombo na bango natanga ba bilo natanga na bilo na peso da faut comprendre on a d'aba ba grand ba kombo na bango et ça ba internaute bien ba yeba nzembo liboso na yemba ki mazi ba yebi bien ya papa ya koko na biso que son âme repose en paix papa Taboulay et puis lisusu na yembi susu chérie Maria ya papa Wemba les grands kourou koko na ngai susu que son âme repose en paix mi baleka ba yebi so banda na yembi ka wana troisième, on voit qu'il y a 3 au mix. Autant que déjà des. Ça la lie, ça école lango ya he. Ça école la. Ndoki bazongi ndako. Sima ya mwangonga tango ekotana. Tango ekotana ndeko ya makambo. Basusu na bisengo, basusu na mawa. Wapi ombole oro. La vie nangayo ya bayanke falanga na salaka ya mbena na likaya mwasi ya boyanga kasi kopo ya masangate yetoko nanga na soma pona kilibae tu comprends fina biso samangwa na père ya zapena vivant azana ndenge ya bangola una
Merci, énergie s'avère, j'ai fidèle internaute, tout ça n'est bien tout lentement, sérieusement. Dans cette émission Abisso, là, je profite aussi de dire un grand bonjour à Moutoua Goulandanga, vraiment, Trésor Batona, Plamedi Batona, Charma Diakesi, na Chypre, Christopher Mokesho, na Luanda, Yepé Azav na branché, Azolanda Abisso na kati ya émission Pyramide culturelle, tout ça na énergie s'avère kakandenge zalaka. Énergie, en tout cas, qui est bien. Na pesi mbote na masananga poison kimengo, na pesi bambote belé, sans oublier na masananga Clova d'Angola, na Luanda, et puis mauvais JP pas da Sombiri Tekiri, donc bambote belé. Énergie, lelo, ceux qui oso vandi oso tala, au moins na pinza, à part orchestre nabino, orchestre ni ne beta bien. Mais Congo est un bon musique. Orchestre, oh d'abord ça va disque na bango de wana ba sana ba clip, les autres ba radio, ba TV. Déjà ça va déjà c'est belé. Oh yozo mona. Oh c'est belé. Mais belé peut abimisi. Belé peut abimisi. Na bango tunatanga. Na président ngama. Té ba président ou la génération est président na yo. Au bazar sur terrain. Au bazar sur terrain. Au peu il y a nani aux hommes pensa que ça peut évoluer bien et kangi pensa pe na bar na ba boîte na bani les beta à part ouais bino ba banze bani ni de belé moto na tembe disque mi en juillet demo zo beta ani du sous pomba de pli qui peut disque né bidabimisa ki beta qui peut nani sous génération d'abord ba mso bazana ba poto batikita na ba poto c'est bon bien le positionnement on a dit oui la génération président les boga la génération les bogartin bimisi pe yepé c'est bon wachan to karati bo kangamte mo bimando ki pambati mais la génération était les bogartin était ngana linga mobalio yo sigalo ngana linga mobalio yo gent point carré bolingo pesanga vraiment inoubliable nakobo sana jamais plus jamais comment tu penses ça la bino bien na cap musique na cap musique tu vas banzembe belé tu vas ben temporel ouais ça référence on les références idée attends il y a le roi na wenge mulolo Lolo est la référence, depuis que on a payé des références. On comprend. Les références. Tout est quand nzembo, hein? Tout est quand nzembo. Tu as la biso, bana pour ça, baso manzembo énergie. Là, tu rejoins wapi. Des cas. On a le kamba chochot. On a le kamba chochot. On a dit que ba sert à bien baza, hein? Nzembo kitoko bwe. Bobenga ye mokwa ya ko soigner. Ayakotala nenge na tikala eskeleta pamba. C'est pour na bolingo na yo. Asko no tsakombo ya ozo nzembo. C'est pour na bolingo na yo. Tanti yo teki ngai na souci. Ça va bon comme ça, on la s'appelle bon bazan pour ça vraiment bayemba bango pas énergie s'avère na cap musique en tout cas ba ko ça fumer le comme malam énergie to comme nous déjà na suka to éviter mot de la fin na yo to li lobano ya suka ezani no ko lo ba internaute nini bozo bongisa na cap musique et puis moi quelques dédicaces pe na bandeko o balandi biso ka ndeza. Ouais, merci beaucoup Nabatutu Batali Biso. Et puis ceux qui moi nous répétent qu'ils Libaku, bon ko limbisa émission internet c'est kindaka bon on a un système. Mais bon sang ça andi mafuta na maïti na j'espère bolande émission binomongo. Cap musique est bien. Net na musique on va vacances c'est là on est à trop ça ba kermesse. Donc toujours ba na ba kermesse na biso karaté toujours beta to na place belé to beta na libanda kini et puis tu na ba voyage na biso pe libanda Congo to beta et puis to sing ba fan na biso sur cap musique partout dans le monde bo ça toujours puis bo soutenir toujours ba artiste na bino to ça toujours bunda to croiser les bras mikolo peut comme ko répéter na métro bar wana na Bandal avenue Inga to ça on a tout répéter wana na pesika merci beaucoup na Capuchino les boga mon leader mon boss na wa tout ça toujours pour ngai pourquoi pas na moni CG Peggy Congo hein CG na biso ya maïle belé Peggy Congo Mayaka Punza Salomon électrique chef orchestre na PC Bambote belé pourquoi pas na PC Bambote na Sarah Mongula patrona hein
motema Jean-Pierre Kao du Jardin, Nathalie le fils Makaya, Bibiche Makaya en États-Unis, JP Pada Sombiri Tekiri, Tania Gurgus, moi c'est à Pembe, hein? Maman na Riolde, na PC Bambote Belé, Nicole Bacharge, le maître Crémes Moalim, les grands couturiers, wana bazaba mes vrais nanga ya groupe nanga ya WhatsApp yo pour na katwana na PC, pourquoi pas ingénieur Walter Bambote Belé, ingénieur Walter, Doudou Tcheke, Patrick Kadima, papa na Patriel, Trésor Mbung, papa na Trestan, et puis Docteur Maréchal, pourquoi pas mon petit Roland Kianou, Napalé, Nana Kianou, Magui Malondama, Mami Malondama, et puis ma mère, Tété Meno Makaya, Nakata Luanda, maman na fine Filigence, maman na Drati, Masala, donc Ben Saloumou, et puis Nico Kassongo, basé Belé Makassi, sur une bandia, donc on a beau saigner vraiment. Mon numéro c'est plus 243 89 100 65 09 plus 243 89 100 65 09. Voilà pour la bagnole surtout. Motozo linga. Solo. On a simple ça rappelle toujours pas dans donc en tout cas. Merci Énergie, merci d'avoir répondu à mon invitation, pardon, pour que tout bête ma solo, tout solo kaka ndenge sala kaka. J'espère que prochainement sous Rosa sous pour tout bête vraiment ma solo ndenge sala kaka qui commence bien, finit bien. Nous sommes arrivés à la fin. Merci na internaute tout ya DKM Flash et télévision, en tout cas bon continuer, il y a qu'à s'abonner, vraiment massivement na la chaîne abino DKM Flash et télévision, vous allez jamais d'ici. Merci à celui qu'on appelle Bobo Kisenda, Sandra Fwakantou, Maison Palme d'Or, Balobi 58 C, Matete Nangilima, Bobi Monsieur Sakaka Moko, hein, sur le côté Penza, donc Yomoko vous allez vraiment de citer. Et merci aussi à celui qu'on appelle Sadi Michel, le boss c'est Sadi Michel, Balobi, Flat Hotel, résidence mini-ville, Baïzawana, na commune à Mongafula, na Remundabi, pour na séjour na bino vraiment à Kinshasa, entre ça Moko, ozo mu pepe à Kinshasa, mu pepe à bien, au lia bien, au mela bien, au lala bien, ba chambre lix, babi espace vert, Baïzawana pour la manifestation, ni surtout, au lingo ça l'anniversaire na yo, au lingo ça la fête na yo, ya collation des grades académiques, au lingo ça la mariage civil na yo, un espace vert, au lingo ça la mariage coutumier, religieux, donc ba manifestation ni surtout, en tout cas n'hésitez pas de passer na Flat Hotel résidence mini-ville commune à Mongafula à Remundabi sur lingi plus de précision au contacter Christian Tongo Toye Bandeni to salaka masolo ndenge zalaka. Merci aussi à mon réalisateur Dieu merci Mayemba coach na bango tout coach ba obiyonde champion ou l'équipe bango, donc merci pour la réalisation na yo. Merci aussi à mon boss David Kanyama depuis les ISA et son épouse Mami Kinda. Tokutani prochainement na numéro msusu ya émission, je sais pas ngo baksani ni pour que ça mbote na section d'où les trésors bakala ni kesheta Liverpool mundu qui Olivier Kiala bambote belé. OK, bambote na bino ya ngwana penza et komi 5 sur 5. À la prochaine.